de Marcelo aza envoûté. Faut qu'il n'est pas Charles Bameko, c'est les prières. Un gars peut pas aza envoûté. Il faut qu'il ne pas tout le monde dans la défense de Charles Bameko. Ah qui ne connaît pas ah, merci beaucoup pour moi, Pape. Alors, on a reçu qui savait pas pour moi, Papa, le que Marcelo vraiment a kende et pas Charles Bameko a semblé là. Mais tu as fait ce qui peut pour nous idée nezaka yamona pour y emso n'est pas mon antemi et éviter. Alors, pour nous, yolo binin a créé pour mon antemi et pas Charles Bameko. Merci. C'est ça. Bamakamoni tout le monde passe dans le pays pour n'en réciter dans trop donc ah mukolo il faut akanisa bien tal tu ndeba comme le problème de na média ba yo manque na bana mike ba vieux beaucoup ba za ba icône vous comprenez ba kaiser ba za ba icône ba vile ko ba mobutu ba se school ba za ba kamba kimboka vous comprenez au moins na lifelo au moins tu que you go défendre na lifelo. En tout cas, merci beaucoup pour notre tournoi. Et ça passe quoi? Nous avons un logo au Lobana et pour bon bayoka. C'est comme un lobby à Sola Inanzambe. Nous avons un single à Bango. Pas ça peut bisoter numéro WhatsApp en Zambango. Bisoter Sola net. Bango Gaba. Témoigner Nazala Giwana qui est à Sola Inanzambe. Et ça déplorable. Nous avons na zone toujours dans l'état na biso. Pour même Bamboka qui fandi l'église. Ils ont contrôlé, régulé dans l'état. Mais pas na biso bakoma na bango bon bakoma na bango donc au-dessus même kutu ya loi quoi ouais. Au-dessus donc comme bango baloba basola na nkolo yemogo nous t'inspire ka bango na ebité soit baluka basala ka monde na bango ya bango moko et que la première azangi matia wana ezali ba vie na e personnel on moni ba sentiment na ezali ba émotion sentiment azangi matia bien lo bien mo bien ezali kozanga matia azangi matia ezali on moni ba considération na e conseil batu faut côté mutu conseil mutu kolongola mutu na be azonga na malamu de toto tala wa ba bitu banika batote ya kitike kobo e kobo ezali mabe nandi mananga lelo parcelle ba me ko nazanga fanatique na ete menandi maepo ya zotia tika mabe tike kobo tika moyibi koringa mota mutute nite yango na ba makambo ngonete la repentance hein mais il y a des repentance à quel cas il y a doté ya batu ngota makambo batu mais justement bazo combattre le bato ba passer mais ko bazo combattre parce que baza tellement libanda makambo ebele en plus ngana opesa faute na l'état parce que biloko na balanda ngo même tout le monde va repentance na kutu boliki bango te mameko doté ya mutu abato ngana to landa ita nestra bien nazo landa ependa que ah mais tipo ma fait nazo ba mais il faut te laisser faire et c'est vrai pour la tout accepter break na ba te tsiko ba ba sengi ba sibo ah de na kukuba mikumba mo bonga mo na berere ozo mpre ba tusu ba sala ba buto bana mutatolo ngola ba tuna mabe azo pena mukirike tala bito ba semence zabo ado prouver on peut na ta bible mama do ya do lo ba do prouver ba tira ata makambo ba prouver na bible donc un lobby a lobby ne kaka ke bateta kutana onza bakutani na ye alobi na ye kaka alobi na ye nana wa mokili wa l'exception preuve ya sola na nzambe te mona na ya lobby akendeki nda écoute kuvu mbongo na liango te mais yango tozo kende pena parce que to conscientiser o ezali pe l'état o ezabo pona ba dina bino o ezaki kametana soki bato landa ma baba ndenge elikana kati ya ba media boye ba makambo babongisati eza pasi mingi abali to moni pena ke donc asala musique ya danger na kati ba kini wana ba nini kebzo meto ndenge kutola bangola dominique kini timita ba folko na tito meto bangola ba ndo sala ba makambo uzomona namona miyalo ali et ouais on passer ba meko so na contre na 200 milité ko linga tiro ko ninga le bila na 200 000 on continue makam donc et ça passer comme na matelo et associé à forme et ça social teni on dit so mona so linga le pe ba prêtre ba le ba teni teni ba le Jésus mo ko tala ta ba le ya dega ba sandra dega ba plus cher
baloba ngote bon yo le papa pata masero 4 ans mandé foutu d'abord pour attraper les semaines bien azan est trop jeune hein ouais tika makamona moi batolobo o s'appelle wa benote mutra azara izoli na ye mutra azara makamu na ye kokota makamu wana te buto ngene bakindi tumona ba fini arika ba ya ba fini pena beta o sona beta bateni pena ko to pena na matanga ya ba futur père bon madaya kana mo pena vipi na hivi ya beta domo be uta pena vi kata nga pena sunanga hanga be fura pena na yibite na zo bulo ne pena bo salaire na ngai elo bata bo seraka ba salaire mtu net bitu na so salaire mtu zo nango oko paye sapata 800 francs oko paye chemise ya $150 yele bebla mama lo beza ba combien aba makeni betana mundu misa sepe di kema le 15000 j'ai dit moi ça la na ye asala na hôpital moko boye quelconque azo 4500 na ye siko 1000 na ye achaka na likelemba ali 15000 na ye déjà azana le pangu na ye azana masolo na ye abi ndo tra pe faire sepela aka tu vraiment na tina jalousie no nini yo pe sala oto ye pe aka ba mabunta ona oya ba adala batebele aka ba liko nana ese yandala ya na pale na ye ala na mbeto danjete atongo la na kiti kwala atongo tambula makolo adala jipa na yeso aten jipa tambula nango elewe papa bolo mozo za mutakolela kati mutu apambule za mutakomisoka minute omilelaka mutu azui adamu te sengo fo munu le sengo monde entier Gemidor TV bodore yango Gemidor TV balobi elongo libiso na ba pasi to bandai kolela to zanga ki place ko tala ba image ya malamu place ko tala ba théâtre malamu ba film malamu be événement bo Gemidor TV moi je dors na zo dore yango lo kona doraka mbetu nanga Gemidor TV bo s'abonner bo s'adhérer bo ko zala de suite Gemidor TV na dore Mbote bandeko kati na Gemidor TV to kutani sumu kona lelo bomondi déjà décor eza planté donc elingi koloba ke lelo eza chaud lelo eza vraiment o bandeko balingaki ba s'attendre nango yango yo ekokisami nango to kene mbala moko ko pesa bandeko nyoso tout o balandaka biso na bokebi kati na Gemidor TV ba bote belé. À l'occurrence, Toke Penza et pas Mamison Maleo va mbote ebele. Toke papa Myriam Coiffure va mbote na yo vraiment. To bosanité Penza o ezali vraiment libanga ya talo o tolobaka mereve ba solution ba mbote no ebele. Mukola lelo eza mukolo moko exceptionnel 4 émissions oyo parce que batebele baninga ba yeba makambo eza koleka. Est-ce que makambango eza ndenge nini? Nango bomoni décor eza planté. Alors, to bandana nous émission lelo eza sous émission ndenge za la raté. To banda mbala mona o banda na motuna moko na kotuna parce que eza na mutu a beta pe musique à sa musique à za kati na plateau. Mais au lieu de bandana na o bandana question n'est pas Olivier parce que boyebi bango déjà. Bonjour Koumousou. Olivier. Bonjour, monsieur Dio. Oui, bonjour, Gemidor TV. Merci beaucoup. Émission lelo eza vraiment tikotak o eza ke tozo tuna mituna o ezali bandeko ezo tumisa bango pa mituna eze belé o lelo to kosola makambo eze belé to sola mais to sala ke to sala moi to benda ngo muke parce que ezo biso tamingité nango to banana question nga liboso eza penza bo mbala mo nazo take mbala moko parce que lelo eza tikotak eza des choses ezali musicien international non national sur exception na bande wala la différence. Eh bien merci pour notre tourna. Moi je pense que national pour toi musicien à plateau notre présenté. Bon d'abord, ils ont déjà adjectif. Donc, ils ont adjectif. International, les logs international, ils ont des nations en nation. Donc,
national ezali eloko oyo etali oyo ezolekaka na kati ya pays na bino oyo ebimi libanda te. Voilà. Donc alors différence yango wana. Donc ezali ba adjectif. Alors nayebi ke motuna ezali par rapport ya ba polémique oyo ezoleka. Non, on a continué la polémique au soki wana tozo pour mission les gens na okata bino. Exact. Na ke bonjour comment papa. Bonjour Denzinga. Nicole Belé. Ouais. Au moment qui soute 4 na Gemidor TV, lelo oye lisusu o leka 4 na Gemidor TV. Toyebi ke yoza randuleman ou te pena 4 na musique. Ozalaki no musicien international tozaki no loko. Ah non, on a international, pas partout. On a international. Pour la musique, on a obéi, c'est-à-dire qu'il y a un côté. C'est-à-dire qu'il y a les bandes, on a obéi, bazo taba poto, bazo ya yoyebi. C'est bien international. Malgré les rois peine d'Haïti ko, ba CD, ba nini, ba les rois na. Tout mon ami, nous avons que obéi tapere, ba tout ba mikiri ba ye, ba tout yokana, ba taba poto, bazo bien ngai. Donc c'est international. D'accord. To kati wana émission lelo to kenango ndamu totika batu na posa to ko développer après to ke penza siko na sujet moko o ezo tungisa ba imboka o ezo sala pe merche telemi via papa wema to bandina nu et pas ya kuma papa ezo talisoni. Mais tout d'abord, vie à Papa Wemba. Papa Wemba, tout le monde a eu. Nous avons ceux qui ont regardé l'émission, tout le monde a français bien. Vigile la tangi. On est bano batangi mingi pa wasango bazama yele mingi. Via zaki vie mon pas sola bien. Asele musique na bien. Asele makamona bien. Nakacha mukiri. Donc vie beaucoup là, qui vie mon bien. Pour un dingue, il faut qu'on a côtoyé beaucoup na kolo baptême mingi te mais ata plus de 5 fois. Na Molokai, na Matonge, na leto beta na Palladium. Pour on habiter na Palladium. Donc azala pena humble. Donc bien aller pour la moninga petit kumo nazako yoka yo a sacré lobaki yo nga indi. To na tiki quand même ndenge moko. Nga ti clochard ya ti clochard, de wajina clochard. Na 83. Donc na moni vraiment ya mbinga humble, monsieur mon passé moi gaffe, toqué plein bobo, ayambinga nenga kimia à tout ça. Donc arrive moi dans sur la bien. Arrive moi ko à part barankine ba musique to ba momi mais arrive moi to va indi pena fait attaquer conseiller. Ngande na yebi papa o. D'accord. To kati wana po monsieur leleza ndambu ndenge tozoke nango. Tuko pour ce concours lo banini emene ya lelo a baby sa mère. Pour na yo position bon, moi je ne pense pas hein, bah vie on a baby ça va mère c'était bah vie on a bah légende quoi. Les bah légende moi je pense que il faut honorer ba mémoire na bango. Donc kokota na ba considération moi je dirais aux alliés personnels kasala bossa on les alliés dépendre na mutu zali à vie à mutu. Bah ko généraliser à vie on a été. Mais bah légende bah sala ki o bah ko sala. Donc il faut honorer la mémoire na bango au lieu en lieu et place à Woluka pour ça ba considération purement individuelle quoi. Donc opinion na moi. Et monsieur les gens comme belé alors toke sikoyo droit au but ya mission bandeko bazolanda biso va comprendre. Tokiti siko tozaki likolo. Toke na ngomba mo likolo parce que tolingaki parce que monde déjà bougé. Tokiti siko na se comment pas aux musiciens likambu o ezoleka lelo o ezotumisa bandeko entre baleki na yo yoko lo banangoni baleki banani baleki no o ezali tomonaki Fali en l'occurrence et puis Ferregola quel que soit o ezali entourage ou bien bango c'est manifesté boyé physiquement mais tozo mona penza o ezoleka
na tango bino bobetaki musique makambo wana penza ezalaki badefi wana ezalaki penza te mais komona ti bokende bakende ti na bainstitution ya l'état tout ça ezolobela ni conseil nini yo biso tozokende kaka toujours na makambo moko oyo eza bien oyo eza teke poto ya toloba oyo eza bo mais comporter un plus na oyo bino bosalaki par rapport à baleki na bino oyo bazolanda bino asili. Tout d'abord nde na ba omoni fali na fere po mutabi ma lupe mbale boso ya ki fali de fali a klongo pa ya Kofi abandeki mbala moko après fere ayesu ko bimisa bandure naye vous comprenez donc moni fali na fere pour nous comparer bango tout d'abord eza passe vous comprenez pour mutramtana yembel naye mutramtana bineri naye mais siko bato bazana ba comprendre ngati mais na ndenga na yebi art ko yemba ça va mais ko bina pour fallait être un bon danseur tout d'abord bon danse yebi ngandi kama obina donc atali bon danse na niveau fallait binaka faire ko bina ngoti a forcer pour ko bina ya net pe ko yembe za nana mituba forcer ka mituba forcer ati donc ko bina au moins aluka forcer mituba forcer to mbeke calme mais elo que to bon bato na biso ezaka mamba falite o etape mambo eleke bele wenge mezo mer BCBG makambo za la ya mama congolais o Tshisekedi na fayulu eza mama congolais ba congolais bata polémique balinga ko tshaka ba polémique même to me fallait avoir ni faire avoir ni kuna elo que tana ngoti mais tu ko bato na biso moko bato ba kufa pona ba makambo mais ba kolo makambo ibina ngoti de pour ngala moyen di kamba fali pe na faire na mona li kampreza na ngoti mais peuple ndé fanatique mutali ko lukula ba problème. Vous comprenez? Pour tout le monde, il fallait atteindre été. Mais il y a fingi. Faire atteindre été, il y a fingi. Sur la sur le théâtre, belle vie. Na sila. Maman ça partout. Mais maman ça partout. Les Congolais. Mais les Congolais tête ne sera vérité. Soit dans l'histoire le bika na yego lo banga lo anglais pour na banga na mutu tena ba clair. Congolais tête sera vérité. Congolais bakatika lingini. Vous comprenez? Ay bakatika lingini. Donc akolo akali kama pour ka moto pela kaka. Ya pelisa ka moto. Après bito tamete ba fili ici table pas tout monde congolais. Congolais dans nos jaloux. Congolais lingi moninga ta bonga. Vous comprenez? Congolais lingi moninga ke de bosonga na ko bitayo. Ponga na ke Angola, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Mozambique. Vous comprenez? Nazo mona ba congolais ba acte. Que oye piaka tango yozui mutu okutele mutu akobisha atebe na poto to monango de congolais za mutapo eloko za ka polémique soko landi base lo mo ezana ngoti ba comparer au faire au fali ngana mona comparer to ezana ngoti pour faire mbaka bien faire mbaka bien fali pas binaka faire pas binaka mais dans ba accent différent mais siko yo koloba pena pona ko différencier entre les deux et loko nini ozo ko identifier entre bango mbale eza autotune ou bien ezali voilà tolingo koyeba parce que balobi lelo lekino fali akoma koyemba na ba logiciel o ezo modifier fois na ye mais comment on a fait azoyemba pena naturel o comment on a pensé que non eloko esali sumo bulu makasi comment on a que non lekino fali azane penza na côté ya banani te ba politicien te koloba yinya pona ki déjà côté na ye komuna côté tomoni faire le kalobi maman deni akenango toi le telemi et le kona te muto sali wala zana libanga il fallait nani faire ye mbere ezana libanga et le kona impacté non ba tinde muto iba mi mona donc ezana ngo idéologie na ye amone malanga mer pour la solo donc prendre ezana oteko te ezana ngona ti to na Olivier pour nani maman deni nyagero deni motema et le kona merci pour la motuna na wa rebondir ndenge vient na biso lobby kuma pap makambo ba polémique wana moi polémique et comment loi seconde nature ya congolais d'accord
et comment la seconde nature même pour te sigue zalité ya go tia embrouille congolais a tia ga embrouille ndenge via lobby. Moi je ne pense pas à plusieurs fois sur lundi ba interview ba star wana nyo somi balé et ba tuna bango sujet de l'autre mutuna mutakumisa muninga na ndenge naye. D'accord. Baloba toujours mukolo mutakotia vraiment paquet ayemisa bango de ba oyemba. Donc pour dire que conflit comme tel exacté. Donc et comment seconde nati entre temps la polémique on va gagner là on va ça là vraiment bon on a pas polémique ma bende et comment na niveau moko ba vie privée go finga na ba vie privée wana ne mabe donc ndenge via ute ko loba motema mabe na biso to ko distinguer te ba vie professionnelle na ba vie privée. Ce qui adversité ezali même na politique to mo na même na moleka na gi ya fachi na fayulu que bon on a fayulu la comme kotati na ba vie privée ya président fachi or les politique que ne nango pousser ba argument moko purement politique que boye à salagité mais ko toucher ce ko vie privée ya mutu non on etika sous politique te comme haine et comme inamitié etika sous adversité te do mabe na biso ngwana mais au fait aye maman Denise ndenge via lobby eza libanga basali nzembo to mona ngo ba président nyoso baleka ka ba musicien ba yemba kaka po na kotia mwa po na masolo na yi mais eza un impact moko te fali na ba Claudia Sassou oui mais eza na ngone président obenga wa pour ba eza na ngone on to une émission parce que là on a une pointé wana au moins ni YouTube YouTube ezanga masolo sikoyo ba chroniqueur na ba chroniqueuse wana po ba dali konda fo luka base exactement yango moni ba base zo kota to bia tika ba ko ba luka ngamo na za patron ya chaîne bat oui na yibi makabuti oui po le na longona na ko na otala ba na kutina mo de ba tete ba gai mais te bi gelem te kam tete il faut luka ka mo boy ozo comprendre bito ku ba le ba so mutu o yebi noté mais mutu ka pa ba tala ye yango moni ba tu fo ba luka ba makambo wana po ba mona na poto ba chema kamana ti ba mona ati po batangi be mitu batangi masolo ya makambo zana ka ba to ka ba chroniqueur ba peuple ba nani ba nu bali makambo ore ba luka ba kayu ba bulo rien ba ka bulika ya kote ba makambo ba dumo temi na ko moko bo ba zo district ba se de ba wenge ba to bo mona ti de to suka jibe na wera yona kompe fali na feri o ba to na o liata ni moko na ni na bo te ba zana ba mini ba zana ba problème ni na ati pour le monde na côté na comme na monde tous mais na ndimi na ngati ke batora bataba problème na ndimi na ngati pour les fala yemba ki liputa les liputa yemba ki nzembo ni na fere za kile Rwanda vous comprenez quoi pour fali liputa ba premier succès na et c'est l'Europe de la fere tu ba ni succès fali ata mutu oyo abimaki liboso ngano va na parler na zo mona ke oui fali abi pera ba to faire pa bimi pour aba premier ni na mona a sala ni na clip ne wana abima ku torsi ni wa sala ka wana pour ko abitu nzemo te ba batime bito moni fali na ba liputa ba ni ba toki droit chemin toki ni wana déjà ça là qui avant bon ba on faut te la rappeler ko fait dans le bangoti oh petona tu n'as pas matana ko sala mata donc nani fali. Vous comprenez? Au moins les Congolais allaient comme par rapport les comme warriors et comme ceux qui na bon da passer. Vous comprenez pas? Vous va faire ma petit faire na banyangara les retours de beta ba comme na bito ba ti oto beta ba batambuta ba beta orchestre ba ngwana ba nini mon moi trop ba moi tete po et là comme na buzoba tango ba mutu répondre na buzoba alors quand bito ba ti tete de mo ke na côté mon au démarrer mon dico mais comment merci parce que ça fait trop mal comment on a que OESA vraiment OESA patrimoine au lelo vraiment que monde entier et reconnaître mais comment on a ba jeune OESA bango baza ba mbiaka bayaki ba bebisaki yango te ba kendaki nango ndenge sengelaki ba tikeli pe ba leki OESA mais ba leki ba yena ba tembe moko OESA pour ebomango to eke de liboso. Merci de répondre à Mutuna. Bon, ngana oloba
bon, malheureusement, les autres, polémique est comme une seconde nature, les Congolais. Normalement, il n'y a même pas raison d'être à Marambo. Ils ont la fallu, ils ont la fait la musique, une carrière, na logique. Na logique. Elle fait la succès dans la maison mère. Fali a banalité. On est à logique. Elle fait la vite à Imana. Fali a banalité. La preuve est que n'est pas le bar qui a la maison mère. Mais non, yo to le cambo na maison mais toujours le baké mouton l'orchestre na yi. Oui, individuellement parce que faut parler si individuellement ya moutou. Oui, na individuel na ça tout à fait. Faire déjà à Zalaka ba 4x4. Les Rwanda fallait dans na bakibinda ko. Oui. Pour fallait dans mutambu na bakibinda ko na banda kuna. Vous comprenez? Mais l'air ba ko do tsiko na la quartier latin. Parce que tant où il y a tel orchestre, pour travailler là, fallait na faire. Nana tel orchestre mutalibos. Non, et bani fallait à salagi mutalibos. Faire à l'ongwa qui bako sala les marquis, mais ba panzala qui. Wadi fallait ça bando yemba tel biluko na. Oui, fallait à l'ongwa, faire à intégrer mes quartier latin. Yango fali ayi ko longwa ke ça siko carrière na ye ya ye moko mais faire ye ba longwe maison mère ndenge to landela ngo ba no ça les marqués cartonaki ba vie auto yebiga ndule mutu ba bomango po ba banga zo tiki ba petit oyo ils ont boulot pour na bango mais soit nana ngo tracer on parle de fali et faire on ne parle pas de wenge on ne parle pas les marquis to ba fali na faire les Rwanda faire azanu na quartier latin les raillés pour avoir à Kenya à alors que pendant la zone l'air fallait à comme l'air fait la zone mangana tout monde vous comprenez ne trouve pas logique là tu me côté diringa bon viens pour la cato parole te nga tout loin de la ponga na mona magama musique sona wala ndango eza abrutissement nga personnellement na mona ngo hermoso kota ngo moi maele et qui ça moi maele pour vous obeza makasi on est via lobby ou loba ou batu suba oya et comme bon amona ngo abrutissement ya mona e mona ngo mogo na ba catégorie mogo boye ba ko pona yebi ou ezali certain mutu na mutawa sala bon musique na to kene nenge to zo kene neto ba ka misa eza shosho bande ko vraiment bolimbisa parce que to lingi to kena ngo shosho sikoyo eloko o ezoleka komuna pena bandeko o bakizaki na plateau et pas ya ndeko na biso o ezali ya boso na politique Israël Mutombo ngana okende kuna te mais na moni Israël Mutombo aye pena ko sala ba investigation o eza a ko yeba penda soki ba disque d'or ya fali o ya zo eza certifié ou pas est-ce que eza pena na ndenge mo lo ba boso na politique connotation ya tchane émission na ye eza réel ya ko yap na ko sala investigation et tant que ye mo ko lo ba boso na politique na bi otuli vie obi tena tuni yo na bandi na yo po vie azada na kanda na yebi ana kanda o répondre mabe makasi yona lingi yo lo ba poto apaiser muke en tout cas merci pour la mutuna bon nga personnellement azo trouvango et combiné na zo ba combiné lo wa mo abrutissement moko boye parce que na niveau mutema abrutissement mutema mabe ezala comment yo papa obi nga blo musuko na mona ka congolais comment yo ko lugo ken o découvrir ah mais dit et ta vie privée mutu ta vie na ye a toi faux a toi vrai yo boso na politique ya yo siko kuna nana ko de boto politique et de la ya yo je ne comprends pas les gens les congolais mais yango na zongeli bino ko kata na baki mama deni yango na lobaki fali tangu basali ouverture o ezalaki ya francophonie il y avait le Tshisekedi Tshilombo Zaki na kati exactement mais il a rien chanté avec lui il n'a pas de dédicace pas rien du tout est-ce que eloko wana est endommagé ou ezali que tout monde lelo fali na nzembo akoyemba te po ako inventer wana te asala ngote mais faire ça sala ngo tango ya asala ke ngo non parce que faire yemba de nzembo wana avant francophonie mais attends mkolo abete ni stade wana yemba ki mama de ezali nzembo za na album ya nzembo na ye nzembo za na album ne ezali mais problème ya nzembo mama de ni ngana woko loba tokoki ko rabaisser
tout un pays le Congo tina marambo musique pour fallait ayembaki boyo ayembaki non on peut pas rabaisser mais comment bazo festiger les lots fallait à commis tirer de partout oya azo matisa o ezamboka bolo bana bosolo omoni ka magalibanga na manga etela fallait les aza etela aza manga etela yango babambaka ye libanga ezande ngona za birika ka kofi pourquoi kofi baka ka kofi et puis la vie on pas autre aga viwana vous comprenez ça peut être fali faire à toute sa musique naïe to boiti fali pe à sa musique naïe alors ce que mon inde tout ça va tu balé hein moto bazo lobela mingi de ce que moto na mtata danse peut-être de dire trop pour hein avina eza ngona bon merci nga butu na okota na ba considération on a dit na poser via le badiango aussi bien que na Congo surtout ba youtubeurs et consorts ba provoquer ba sujet pour nos côtés mais oui ozomona il y a même pas raison d'être à rabaisser tout un état surtout niveau présidence ou institution mboka na biso makambo tele ba musicien alors nous tozolo ba lelo na kati yote vraiment na zona maloba comme on a godese na manix donc baza batunde o nde l'état ko kinde ko kanga sans a benga bateau ba ekolobela non moi na ngala répondre pas du tout rien du tout et ça n'a rien à voir le problème c'est quoi au moni moi bon enfin na milieu vraiment ma musique je suis pas là trop hein donc mais je trouve ezali à faire moko oyo songolo a kene reporter plainte hein la justice pour makamuso comme la justice c'est comme makamususu ah oui hein ozomona c'est comme la justice c'est comme makamususu oh parce que preuve au moins so ba fundio déjà to yebi yango biso za koto to yebi ndenge tambolaka faut ça ba preuve pour prouver innocence non par rapport ya ba dire na yo alors les messieurs bazaki na débat na plateau otomonaki na plateau débat contradictoire ezalaki comme ninga na ye ane ko pomper côté ba ferre na ba star mususu ozomona abane ko pomper pour na landa kiango vraiment bien soko tali na logique et journaliste ba fundi azali journaliste d'investigation ezamba liboso te ba funda sangote mais journaliste ba fundi ezali mbala liboso te ba funda ye po ba journaliste politique bazali makambo baza ba chroniqueur ya musique te la musique te oui même Manix bon na sujet ya monsieur Manix wana ya à boire et à manger quoi na sujet na ye d'abord pour ça de côté na dossier na ye et bogomona il y a beaucoup de choses mais très intellectuel je l'apprécie énormément bon écoute makambo et na yeko mona yeko kota ba makambo yango na bi makambo musique eko ko abrutir yo pour ba musicien et ba yoka na bango mibale o mi bango wana ba kotaki ba neti ba Manix ako se retrouver pour ba musicien baza ba ingrat ndenge zali wana oza musicien na plateau viens na la éviter viens ça ba vrai ozomona mais c'est Manix à longwe na casquette na yo azalaka il faut savoir une chose journaliste à Manix bato kangaye a pas longtemps zali na anera je ne sais pas ça sur 3 mois ba émission zali ce qui a zo ko finga fati na plateau muto so ane ba muto faut pas poursuivre à traita fati ba monyo so yo ka zali cru à traitant on a télé pour azayi muta matata ponyo herba simbié à côté na ner de binenge de karakula Manix era bima na ner Manix a changé mbamo union sacré abani ko pomper c'est quoi ba matata non opposition tout surtout kaboye Manix a comment défendre na continue na plateau ko défendre makamete bref et on est à qui débat na bango mais débat l'équipe débat contradictoire selon ma explication à l'autre qu'est-ce qu'il a dit bango babane ko dénoncer organisation ya francophonie bambongo bimaki trop ndenge bande ko sa bataki na ba journaux na bango na ba site na bango organisation ya francophonie basaki ni ba bengise ba journaliste belé ba journaliste politique ba expliquer bango déroulement makambo ndenge organisation zo salama justement etombaki mokola ouverture selon débat na ndenge zalaki
jour à ouverture pour directeur artistique il y a ouverture il y a eu français hein ou a chargé organisation ouverture ba benga Bill Clinton hein a sali rep na ye et les cas kitoko a répéta et comme il a tout rendé qu'on a biso aya d'abord yemo côté mdane boyemba batinda atinda sozi ye azaki sur place à lata camouflé hein batinda atinda sozi a noyemba na place ne mindele batimbele babi oh mais on eza fali ta zoyemba biso on a besoin ya yemo ko fali nzoka nde azaki ne sur place camouflé ba mona kaka alongola la teki mazopo ndenge apesa explication azaki entre maître na ye na mutu na ye mususu ba mona kaka oh mutu oh do azalaki na ye ana kati aleki ya kendo yemba à 4 reprises ba propre nzembo na oko koyemba te débat mo bandela ibongo à 4 reprises ba propre nzembo ne a oko koyemba ngoti. Mais qu'est-ce qui fait que c'est normal que vous ayez une maladie, vous avez cassé, c'est normal, la salle va tourner belé. C'est tout à fait logique, à moutou, vous avez fatigue, mais les faire au team d'assozi, hein, à Gendoye, ma place, bah timber les aïeux mogoté. Mais ce qu'on a journaliste d'investigation, même Bissomogo, beaucoup t'as déjà doute, tu vois, non, et l'on mogo zalia, ils ont marché. Imaginez, bon, bah, journaliste politique. Bah luka ba faille union so quand ils ont faille ba ko descendre à organisation francophonie ba ko descendre pe na fatit ozo comprendre ba luka ba faille ba moni soko faille wana c'est pour cela mundele ra moni ke o ndeko na biso zo ko yemba te ba bi non olo yemba hein ou semi live voix comme ozo ko yemba te nzembo na o to ko tiela yo playback ozo mona yango bazwa ki décision na Bill Clinton a yemba ki yana voix na ye ba tie semi live na zo yemba fallait yemba yité hein ndeko na bisa yemba yité ba saki playback parce que voix akoka yemba banze monete supposé ka bela ki ou azaki en forme té débat bazaki nango yango wana les messieurs siko yango ko bimisa biso to moni bongo hein siko so ko tali bien lo ko provoquer ba débat makasi mo za ba vieux acte Eriozo lekozo baza na contrat Vivendi Bill Clinton a leka na plateau bo solo ala kisi ba papier mo ba to zaki na contrat Vivendi to signer ngo ça fait 2 ans. Entre temps bango ba journaliste ba aki na ba document ki ba signer jamais contrat na Vivendi te na ba sous-traitant hein Vivendi a travaillé na ba sous-traitance na ye oyo ba recruter ki ba signer ki na ba ndeko na biso bango nyonso. La preuve en est que directeur il y a francophonie organisateur à l'écart qui na plateau il y a solo a qui ko bango ke mutu pas signer la Vivendi azate. Mais est-ce que est vraiment important ou est vraiment que comme on a ndenge lelo to solo banga zo ba sur le plan musical comme on a ke bande ko na bana na bazo tombo la pendele o eza ya musique eza pena ke mutu wana aleka lobake non fali a signé yango te bazaki sous-traitance tout ça de solo na politique nazo zonga kaka sika wana parce que autant to solo ba ke lelo Congo est comme patrimoine rumba lelo rumba wana batu ba beta musique wana eza ba fali te batu ba beta musique na po bandi mango lelo eza ba ferité. Mais est-ce que pour ça la tiba respecter quand même mémoire à batona pour les lots baza invité. Merci la mutuna yango nazo ba na cadre nyonso ba vie ba beta musique. Ce qui to tiki ou bien ba tiki ba ignorance wana nyonso. Même ba vie ba reconnaître bango te et ba beta musique avant. Non, en général, oui. Niveau débat, on est au Kenya, nazo trouver les alliés abrutissement. Mais les alliés qui simple, les alliés banalité et bandagi débat mo contradictoire. N'est pas bon avis. Tozo solo là na plateau. Débat mo simple contradictoire. Et ko soukala nini par après ndenge déroulement les kanaki par après équipe il a fallu mutu ba porter qui plainte na niveau c'est sac. Hein, autorité ils ont régulé plutôt médias, ils ont contrôlé médias na Christian Bosembe. Ouais, bah porter qui plainte c'est qu'on a porter qui peut les gars pas sango, bah porter plainte sango na les journalistes na mususu. Et les commis pas ya président ya Sesak Bosembe à tranchaki. Avec il y a un règlement na loi où ils ont défendre les médias na Congo, ils ont le banini comme ils ont un débat contradictoire. Basons na plateau. Yo attaqué Mouninga.
muninga no monike au sepelité au baloba ki ozana ba preuve faut bozonga na plateau oyena ba preuve na yo faut bosila na kuna na plateau preuve ezali ba document ezali yango moni soko landi bien journaliste Manix alekaki so pour la seconde fois na plateau ya bosolo ozomona place azonga ki siko seconde fois wana era yaki ali atumina ba vie yo sakala ozomona mais siko na quand il y a des gens qui sont fallis, ils toujours content de la décision de ces sacs. Ils ont porté ce plainte dans le tribunal. Or, c'est ça qu'ils ont contrôlé les médias. Ils ont déjà mon canon. Or, pour nous, ça n'a même pas raison d'être. Ils ont la disque d'or, ils ont la vivendi, ils ont bonté, ils ont nous liste. Ma musique na Congo tambolara, nengoana. Ils ont la nengi bamsu ba ya bondi maote. Est-ce que c'est nécessaire? Il y a aucun matin à niveau ana. D'accord. Mais nazonge pas pour ma papa kotala pena étant que musicien au sala pour namboka lelo mboka reconnaîtra pena que un kumu a papa aleka pena mboka o azala kala mboka oyo que ozwaka pe o ezali mwa muke o ezali na oyo sala pour namboka ebele kutu ya minene baza kutu liboto ko angote ba mboka te kufara okala kabla soto tino ngabona ba yo bazolo balo bazo comprendre yo biso to liana ba lupemba to so lelo yo mema biso ba mikirito koma lelo baboya biso to profita na ba kombo na biso bazo comprendre auto sala boyo barata yo bazo bazo comprendre ba kutana na peut ba deti ba mamboke ngalemba ba molangia pembe ba vena so deti ba joni tsakala ba bande ba bulo banda kalelo bazo ni ba tuzo tanga tela bandule ba te beleti vous comprenez? Na Congo vienda écouter couvrir mbongo na liango te. Mais il y a moto zo kende pena parce que to conscientiser o ezali pe l'état o ezabo pona ba dina bino o ezaki tante ba kametana soki bato landa ba ndenge elekana kati ba media boye ba makambo ba bongisati. Et la passe mingi apa tout moni pena que donc à ça la musique a danger na kati ba kinwana ba nini c'est besoin mettre ndenge ku ba Angola. Dominique Kine timita ba folklore tito mettre ba Angola ba ndo sala ba makambo. Uzomona. Na mona miyalo alika na ba bekrat. Et miyalo zo yiki ba futa yi. Metela ba kia sana ba choto ba tar ba ni tout. Vous comprenez? Donc ndenge c'est dit tout à l'heure, excusez pour la nom c'est dit tout à l'heure. On doit pas mieux la kufa. On doit prendre des trucs mieux le pauvre. Monica Togi va te raconter. Elle dit tout à l'heure, mon Angola. Aïe, dit là tout le cas. Tu vas reconnaître. Pas trop pena donc. On va venir pena que faut le courir à bande ba ou pena bon rete tambo bani. Vous comprenez? D'être kolo balelo tout est vanité donc mboka pena zo reconnaître la ngomu tout est. Pas to reconnaître te ba bon saka kande ka tout que. Mais basala moi bongisa o ezali ke à part c'est dommage que ba yangona vient le bajango très bien au moni yangona zo ba polémique comme wa na seconde nature ya congolais te polémique comme mbongo donc comme boyo faut polémique on moni tiko biso d'autres la makamona te mais tu na congolais de faut finga po le bana ngoli etambo toko fingite il faut mutaka vous comprenez? Mutaka succès. Oh bah bitu mutaka muto likonda. Ah bah fingi ali yangona siko. Mais quand tu rappelles quoi boyo, votre banalité bien banini. Il ko wana lelo na Congo. Il ko ni zo sala pena lelo congolais a komi na mutu o kaka pour so toloba ya buzoba moko. Passer ko ta ko pétasse. Mais on par là na wo banazo interpeller ba autorité na biso. Parce que loi ezali nango o basala ya kitoko pona ko remédier na babuzo bana to zoneti c'est ça kazali soki na se rappela ka Christian Bosembe azwe ki poste wana alobaka ke ako servir na ba média na Congo mais voilà l'occasion ezali ole bakoyi ko embaucher batu peut-être bazali na ba disons bazali na batu te balandela ka ba média mais batu bazali o bazali et assidi ba bien informatique et consort faut ba landaka ba site wana batu wana nyonso parce que bazo dépraver ba mère ça et comme le wa culture ndenge via lobby faut leka ce mutaka la te ko finga
donc na mental même ba génération zoya et comme il aura habitude comme il est normal parce que l'état a zo sévir te mutakale comme on est vraiment mutabisi mwana moja misi mutakale pa biso mutakale ba moni yango ba benga na téléphone même na ba réseaux sociaux na ba TikTok abimi panda vraiment mi ati ane mutaka pa bike ba benga ye comme gender a benda likolo. Or l'état azali wana faut à contrôler biloko bongo yango moko vient na biso menda no kata na internet bakati la internet kaka boza ala no bongo ezaki na ngono donc biloko boye pas l'état c'est ça que surtout azali ba chaîne wana pourquoi pas convoquer bango nyoso ba propriétaire ba chaîne ba pesa bango règlement ligne de conduite au déraper biloko ezali ou sanction ezali ou carrément bakangi chaîne. Merci. En tout cas, tozo kenabiso tozo kita, tozo kita vraiment parce que tozo kende parce que à médias za katango. Alors to lamuki ka to monika ka awa en tout cas et sali pas mingi yango na tuna kine pandeli comme na kuma pap aza musicien yo peke balelo ozalate batubaya baloba o bakoyi koloba mais biso to hôtel ma oui. Mais peut-être vous allez pas si mingi alors yo mo komi lobela parce que tout le monde est là ba passer ba komi kolobela bino. Est-ce que évangile moto lelo vraiment bonzambe oyo na kende bien na question nanga bonzambe oyo vraiment ba mama ba koko ba salaki ezalaki ya côté ya ba wei to ya côté ya bato baza bona bomo. Mais là, il faut ôter bateau dans la bonne moi. Pour moi, il y a eu kakate. Moi, il s'est couché Yesuni. Hein? Il y a que pas moi, et moi, il y a Kolobanayo. Au moins, il est là, va passer na biso mingi bazangi ba matea. Bazangi ba CG. Yo zangi CG, okolo makambo ya mudusa kufa. Les là qui vivant pour que makambo na yo. O nzamba la kisiyo. Baka nzamba la kisi bango. C'est ça. Pama kamoni tout le monde passe dans le bipo na ngana rekite na ngotro donc mukolo il faut akanisa bien. Tal tu ndeba kombo le bene de na media. Ba yo manque na bana mike. Ba vie beaucoup ba za ba icône. Vous comprenez? Ba keser ba za ba icône. Ba vie ko ba mobutu ba se school ba za ba to ba kamba kimboka. Vous comprenez? Au moins na lifelo. Au moins tu que you go défendre na lifelo. Comment yo zangi matea yo mo dire non na lagi na butu nzamba non weza masonge vous comprenez pour type on a zolanda comme le baba n'importe quoi et makambe bela zoloba vous comprenez on doit vendre la matea na ye ya comme le baba n'importe quoi comme le baba bloko mutu est dans la sens ngai na za contre ngo makasi mambo na za contre ngo ya passer wana contre internet mais bito yo ozaki muto okese nitamu na wana kumza okese te na yoka bonne musique bonne musique à l'époque on ba fali bazate ba faire bazate pena ba vivre la musique ozu ba Victoria ko bima pre ba kuma pa bazaki na bango ligement ba ke ba sali pe ba kamna bango na zongi na to bimina na mo mke ba ndeko ba limisa yo zaki mwanyi. Merci pour la motuna mais na tikala fan ya vie beaucoup là. Yo zaino muta papa wema. Omonia donc disons nazali fan comme nazali fan à bonne musique. Donc bazali ba papa ou ba bercer la jeunesse na biso et partout aux ka musique. Donc je dirais que fan quoi fan. Si na moi lelo ayokaka mutuka tout ezanga ate quoi alelo sikoyo yoki pena mutaye aloba mabe ya papa wemba aloba mabe ya King Kester Emenea oyo lelo tangu papa wemba baki shege chance eloko pamba oyo salaki ba shege wana o leta kuta kipaki bangote lelo ba se retrouver na ba poto ba se retrouver koma batu yozo solo ndengeni elo ndio koloba na mutu wana lobiango. En tout cas, merci beaucoup pour la motuna. Et ça passe quoi? Ngabu nazana eloko oloba na ete po bango bayoka te comme alobi asola ina nzambe. Ngelo na senga bango pa pesa pe biso ta numéro ya WhatsApp nzamba bango. Biso pe to sola net. Bango kaka.
témoin ni nazalaki wana ke ye asokolaki na nzambe eza déplorable nga nyonso wana na zonga toujours na l'état na biso ome bamboka tofandi baéglise ezaka contrôler réguler na l'état mais pas na biso bakoma na bango bon bakoma na bango donc au-dessus même kutu ya loi quoi au-dessus donc comme bango baloba basola na nkolo ye mogo nous t'inspirera bango na ebité soit baluka basalaka monde na bango ya bango moko ekozala plumier azangi mateya wana ezali ba vie na ye personnel omoni ba sentiment na eza ba émotion sentiment azangi mateya bien lobi yango bien ezali kozanga mateya azangi mateya ezali omoni ba considération na ye conseiller batu faut koteya mutu conseiller mutu kolongola mutu na be azonga na malamu nde tozotala awa babitu baninga batoteya kitike ekobo ezali mabe nandima na nga lelo parcelle bameko nazalanga fanatique na ye te mais nandima ye po ye azoteya tika mabe tika ekobo tika moyibi kolinga mwata mutu te ni te yango na bamakambo yango te la repentance mais il y a des repentance il y a d'autres ya batu mais justement bazo combattre le bato ba passer mais ko bazo combattre parce que baza tellement libanda makambo ebele en plus ngana opesa faute na l'état parce que biloko na balanda yango même tu vas te ba repentance na kutu boligi bango te mameko ya dote ya boto bato ngana to landa ita nestra bien nazo landa ependa que ah mais tipo ma fait nazo ba mais il faut te laisser faire et c'est vrai pour la tout accepter break na ba te tsiko ba ba sengi ba sibo ah dona ko kuba mikumba mo bonga mo na berere nazo mpre ba tusu ba sala ba buto bana mutatolo ngola ba tuna mabe azo pena mukirike tala bito ba semence zabo ado prouver on peut na ta bible mama do ya do lo ba do prouver ba tira ata makamba ba prouver na bible donc un lobby alobi ne kaka ke bateta onza pakutani na ye alobi na ye kaka alobi na ye nanya wa mokili wa l'exception preuve ya sola na nzambe te mwana mais ye alobi akendeki akutani na bango wapi non makambo molimo ou spirituel ezali abstrait on ne voit pas ozomona ezali toko balancer ngo toko jijango cela dépend na sentiment ya mutu moko na moko ndenga ozwa liloba wana ye mutalobi mais témoin azate ale ka senga pardon ka koperi kama jana accéléré ale ka ndeba to alinga ko senga pardon ke bolimbisa ngaya mama lo bagi bona pa be na ba media ka to tite abeti libanda makasi ki tunadio ko nani Marcelo soki nani donc abeti libanda makasi mamba lo biwana eza première faute a te apa lo bi que catholique ezalaka porte en fer tout ça voilà azo continuer to kolina ba matema ba catholique awa kati ba anini to ba temba père to ba temba ba anini bonga faire catholique on a une ta kenda zonga lobio na gina faire catholique atika maka ele mtu ba bazena catholique ndinga zo moi je dirais ba groupe de prière on bima to kana ba catholique ba mission ba protestant ba ni to kana bango biso tout le cas wana comment on dit des choses des maçons pour ce qu'on dit go benda ba en tout cas eloko nini okoloba epa Marcelo bakoma na bango ba youtubeur comme aza youtubeur fo luka azwa bavite e azwa bavi na ye ekotisa ye mwa lochocho na ye et puis bon oyo bazokama il s'en fout complètement na baoyo bayokama te ya na ye ye sali ye abwaki ayebiki ekosala buzz ekocartonne na buzz c'est tout il faut comprendre bango ke baya bayoutubeur omoni succès pas passer à comment il peut na succès ouais bien succès à mutu na berere pour maîtriser succès succès mon appelle succès tu lui fais na bête ba blom to pa mon da jo de to misindisa yo moko obi ba tuto mona ko passer a bonde na kana été a médiateur te donc on a ebika ke si ba ye écrit pas comme ko ba n'importe quoi vous comprenez oui ta nanandi tuzozonga po passer na comprendre na chale ba meko nandi ba meko abo ba meko choki mwana mwati moko boyo ba ko kanga ye ba nini pata binga na za aw ba yo kanga pour ça ba to approuver ba tout le ba to kangi mo histoire ici afingi mutente alobi na mateya apesi ba makambo na mateya pere pere mutazo beto pe na ndongo na mbonzambe
ya betela bonzambe tika makana to ba bato si bakufa na bango bato si baleka na bango ta sela kilelo parte maselo sela kilelo tika mama na ba vi bokulu bakufa o ba keki ketete tika makotonga kana ba terre les morts wana sala kilelo sala makambo na yo ndenge za tika makambo to ba wana ya boye non to za ba grand prêtre ba sala menini loko ba papa boli ya nzola bato bino ba dai penaki 45 jours akeo da likolo bato amoni penaki no papa penala like akufi ma ute kwa azo makamba likolo metoka lo makambo na teko na mona ki Mobutu o na mona ki nani te me ya yo kutomoni on te pola lipongi o la boki zena papa papa bole eza vrai bato kin ba yebi ke bole nzoro yebi yango oui ke bole nzoro pene so 45 to combien de jours ala lipongi akeli kolo beba si mama lebite mori mona nzambe azo sala relation na seigneur ayepa alobi makambo ya ko ba bien to moni pe misana ye tombwani bongo yo lelo 2 jours kutute atara ndoto tete wodite oyo so na moni do oyo bablo ko na to tika ngo donc prendre eta ba fo masolo passer wana ali akandenge batu azolela bazakari batebele ba dekile ke balobi ayire kasaka pardon ya boski zenga na ndenga bayi ko papa Mbappé asala kere na makama kimbangu seti tanga yo ilenga jesa buseke longi ya kimbangu atanga baloba kina seki après mo basaka sima ake peut-être déjà touché ma Amazon appelé ma Amazon à témoin chip amela temer eskizenga ndenge zalir na seki gafa nini la police surtout bana. Ah oui, après bana va fâcher. Et donc papa Mbappé, il y a ça peut-être papa Mbappé. Marqué de Moutensambe. Maman, il y a il cambe lamba so ma onambo. Balo tanguti. Vous comprenez? Mutu na vie amoni na zu camion. Na zu palin. Na sali makambutu. Que vous laissez peut-être mutu ni peut faire peut-être. Mutu ni fait la terre pour me konto kufa si na ngoti. Nani kama ndio palin na ngana maso na ndio maso na vana nga kalime. Na dama kana ngai na zara nga kimia botsura muna sani so la na rope mo lamba na la tena makabe mitso na muna pe ya so pra mukindenge zali yo gorbo a baby ti batu o put soko za na forme te soko za lamba de okoki wana titika e wena on passer ba meko so na contre na 200,000 te ko linga tiro ko mninga le bia za 200,000 on continue makam donc eza passer comme na matelo et a souci à former. Et ça souci à tenir. On dit so les pas prêtre va le tenir. Tenir ba le Jésus mo ko la ba le ya dégâts ba sandra dégâts ba plus cher. Ba le bango te. Bon yo le papa pata ma sero 4 ans mandé foutu d'abord pour au draper nécessairement bien. Azan est trop jeune hein. Ouais, tika makamona. Mo batolobo o sape wa benote titi. Mutra azara izuri na ye. Mutra azara makamu na ye. Kokota makamu wana te. Mbito ngine bakindi. Tumana ba fini arika ba ya. Ba fini pena beta o so na beta bateni pena ko pena na matanga ya ba fiotio pere ba madaya kana mo pena vipi na hivi ya beta. Domo be uta pena vi. Katanga pena zunanga. Hanga be fura na yibite na zo bulo ne pera bo salaire na ngai elo bata bo selaka ba salaire mtu net bitu na so sem tu za nango o ko pe sapata 800 francs o ko pe te chemise ya $150 yele be blanc ba lo be za ba combien ba makeni be tala mundu mta se pe di ke male 15,000 j'ai dit moi sala na ye asala na hôpital moko boye quelconque a 4,500 na ye. Si go 1000 na ye a chaka na likelemba ale 15,000 na ye déjà azana pangu na ye azana maso na ye abi ndo tra pe fait sepela aka tu bla mana latina jalousie no nini yo pe sala ozo ye pe aka ba mabonza ona o ya ba adala ba tebele aka ba liko nana ese yanda na ya na pale na ye ale na mbeto danjete azongola na kitikwala azo tambula makolo adala jipa na yeso atel jipa tambula nango elewe papa bole mozo za mutakolela kati mutu apambule za mutakomisoka minute o milelaka mutu azui adamu te sengo
faut munu le sengo sepelaka odia malamu ke oteyaka odala bopeto ke oteyaka bamakambo wana ya kolobaka n'importe quoi hein lelo kiso bouger faut papa mbe bato abiba ki bapoto bato komi koluka bakuraje bani pona makambo wana ezere batere papa wende bato abuchaka na makambo wana bavendi kotoka ka musique mais là tu peux qu'il faut odala soin faut kata souki odala bien rasé faut bête moi licha bien c'est ça comment yo odala chado ko bloco wana passez Marcelo Dieu peut former tiens maman toi Dieu peut former merci bande ko to comme on peut na souka parce que ceux qui Hollandi a église belé andana na église belé za ezande ngona biso otele ba compagnie ba millionnaire na ba quartier comment pena boye pena na quartier ya Afrique millionnaire ala di sapatu modem tu de ya lobi hein mais yo amol pena Weston au moins la mondela benyo mais si ma tout mon avis vraiment ça présente qui est très vrai vraiment quartier hein pour mon dire du matin lobi na bien mon dire benyo pela ba kabilo pela ah non j'étais content comme tu t'as bien vraiment mais au monde a ça tu te ça me dit tellement mentir tu me dit yo ça le mission au moins me dit tu ba pareil ba to filmer ba nini tu fais ce pela mon ko tonga ça trakata kunda on siko nini ba passer la carte comme bango chemise en nylon ya jaune du papa visible comme on a bolelo le bazar ngona oh mon maman forme oh te deni les sigaka pétasse hein walesa kala walesa ozipe chibola mukuna na bi de gars avec chibola mukuna na nga poser bango question mo bolimbisi tout le bayende nga lobi bungu asala ga wapi kwa tambola na ba jeep azana pala oh adama wasona bien azana pala mbongo oye akoma na ngolelo asala ga wapi asalaka wapi tuna ye zoroka yo kamera mwana de s'adresse pela na ye loba ana epsa pay for oh yazana yo loba pay for mais Olivier vie de lix o azana ngolelo po ya ka pe poto pamba par rapport à bandimi église ne o ba pesa ka mabonza puisque a vivre na mabonza na ebi vie na e privé te mais nazo tuna asalaka wapi revenu na e mensuel eza ya combien pour amener vie de l'X ou azanango donc tout ça quoi abrutir population ouais ba église wana mingi ezali business ba ça business na bango mais ba musicien ba kota na business na bango te pour mutu na mutu azana rayon na ça makamuna zo évoluer mais au moment où ba komi toucher rayon ba bato mususu ba toucher bango et ba toucher bango mais moi je pense que l'état est mon fa la na makamusu ba nokanga bango mais ba pasteur ba keno vraiment na niveau tribunal to zo mona boye ba tumisu ba mona ba keno ba fungwa oui nde ba vi ko fungoli ba ndiriki ba fungwa pour lelo papa na katiote mutu so na passe ado ensemble la poni ba faire fungwa comme bien et catch tu comprends donc bitu to lelo ba temo kile peut tout ça na ba kini penda ke au monde peut faire na kile bo mona pele ke bana ba tambongo ba dota na ba gombe ba ni do na ba funa to mona pele yo mo fa de premier un jour bitu peut comme le avion tout ça venait d'un ba pamboli si vous l'avez dans ba pamboli yali il a raté tout ça ni to me la on partait ma c'est l'église pour mon est compréhension on a passé ma la caméra yo si compréhension tunae balaro batu wazozo mbongo batu wazozo na boulonné orato mailamba na ye aya tiko aputo 10 000 église là plutôt 10 000 tiko na église yo mo matelo mo million tout ça ka to simba et c'est ba $1000 car rota mo peut-être 15 000 30 000 ah le 1000 bele na nuyo moko bana no vini bazana ho nanda kuna usiku batu wazo semble pa ina yo YouTube tama kamono te papa omba mais papa mba fungola batu mitu pe bake na vi mutu fo luka ye misune afungoli batu afungoli te ye tiko mitu peta ka ye mais nga sepela ene na landaki makambu vie exact la lobi na sepela na boule na e ida pesa ke ya kitoko so ils vont ba député ba proposer ngo même na parlement comme même loi l'église wana nyosoko va foutre à taxe ou impôt dans l'état même 50% même même pas 50% en tout cas on a pas si vieux que mbote belé vraiment merci l'intervention salaki
parce que bisonio surtout toza pena bana ya viva la musique. Alors l'intervention na lobaki pena eloko moko eza motuya komona ke beglise ona quelque part pesa contrôler te ya onka kuma papa utolo justement on a auto ko loba l'État mboka ba faire la congolais sur l'État faza na même nega bokecho lobaka ba congolais l'État faza na même mise na ba makambo na so pourquoi ezali manque à gagner même pour l'État ba mongo nyo sa mabonza to fanda koto to ebike nyo c'est taxable nyoso revenu nyo c'est taxable to futela ngo impôt ko futela ngo ni problème yo so batenga na landi eza mama mota chari bameko bacha batakisa ki mota chari baleko abeta robe mobo le truc de marque nini mukaba saka daji ebe benda polémique comme ça père oh mais mon dieu pro tout d'abord forme na elambe za différent elambe ko na carte so minimum litimo ya 1000 mais tu que me remettre na 300 francs et que ça na poids mususu la propriété mususu vous comprenez donc ça dit la propriété mususu do peut ça ba tout passe. Comme on vit beaucoup de bazar là, tu peux pour ça mon client. Il est lambert propre. Vous comprenez? Donc on même là type na butu ngeba ngolat. On me ba nyora, mutu nga nyora utimiki. Donc tu as tout compris moi na ma bimina kana chema na sur la parfait. On me kali papa lati, marika dali on me c'est bon hein. Ah mon nga pe fona comme. Na do na lulite me nga pe il faut nga pe na baraka cha masolo. Vous comprenez? C'est la jalousie. Oh ya le bébé déjà donc ataka la jalousie à papa Wemba ataka la jalousie mais il moi na muke moi né en 1972 et quand c'est jalousie là dans mon aller wana ameta il a jalousie lelo alobakaza na jalousie a vie beaucoup c'est bizarre ye azonga na ye semblo mataba agro tibuna ne mabulu awese bani naza ale pauvre ale la ne ba pasi bi alokane ba makamato dukati poto so tele mtazo bana costume la tiba peta valeur non da combien. Zara. Mais Zara que tu as payé un bon. Attaque à Turquie. Attaque à Bako, Guantou, au Turquie. Faut un avion. Et il y a déjà. On peut combien au foot. Voilà. Pour ticket de il y a Chine. Là, tu sais, on peut payer l'ambakuna. Au Yenango. Et là, on peut te dire, ça t'a été bon. Tout est de l'amba. Vous comprenez? Pour le Liban, pour Bilamba, tu te l'as raté dans Madi in Chine. Et de la Yoshi Yamamoto. Au monde, on va dire Yoshi Yamamoto, on va dire Madi in China. Eh, oh, tout quoi? Attends, tu as dit, tu as dit, tu as dit, Madi in. Vous comprenez? Et dans les gens qui ont Chine, ils ont des faits. Passer Marcelo, Nago na sugi na ngapo na koloba. Luka o changé Marcelo. So ça besoin former. Petit kabandimi o bazo pamwama ba rapo o to ling do to mundi me propre de badnet biso pa na yo yamba biso te mais tela wali so muninga sepela kama be Jacques de Kaboun on me passe de koumi ta bi mais c'est comme ça bon ngai na yego bwa kangunda nakatemiki ba ngana ide andule mane nena kacha ya fo epi nana nena ba forme na wa ti ba mundele bena be ngana biro na ba na beta kape ba mona koti madame monsieur Manuel mais pourquoi les autres vivent comme des fous ici mundele mais toi mais qu'est-ce que tu fais là moi je t'aime mais oui faut dire comme ça. Moto mona mondela uti Yugoslavia eboka na voiture na ina biloko na ye. Mais biso zo fona ke na couper tobuka po ba mona yo moto mfingi. Ouais. Moi tina ngake bota. Mukona ko mapena beti ba bijou banini tu na monde tu kuta ja on dirait ça bonga ma beti ba pla ba. Akudi na ni akomo se message de là. Mondela do kumisa. Mais na foyer to mais les autres tout ça. Comment ni raisonnement wana yango wana ba de Marcelo aza envoûté
Faut qu'il n'est pas Charles Bameko, c'est les prières. Et on a pris pour un attend foutu. Vous avez fois que des potes monnaie dans la des fois de Charles Bameko. A qui est kuna qui a un déconanda qui a foutu ma maboko. A prier les. Ah, merci beaucoup pour moi papa. Alors on a reçu que ça n'est pas pour moi papa lobby que Marcelo vraiment a kende et pas Charles Bameko a assemblé là. Mais tu as fait ce qui peut pour nous idée nezaka yangona pour y émission continue pas mon ansemi et habiter alors pour nous yo le vinin a créé pas mon ansemi tout et pas Charles Bameko. Merci pour la retourna. Bon biso ku na idéologie na ba on a bango copé les gars parce que tu na biso makambo les gars na c'est quoi makambo za na sima biloko mais ngai par contre au moni mo jour na ba mboka na biso et otambola vraiment na nzela régime na biso en place ils ont créé d'emploi biloko nyoso ici là pour les batu batondaka poso telima era lobaki yango ezali na salle moko tale bela batu on les a ba main d'œuvre ils ont manque à gagner quelque part dans l'état so ba misala ezalaka batu ba osala ba kotonda ndenge wana te puisque on a zoloba toujours coup de chapeau na vieux Jacques le boule il a pesa ki wana so ika l'état lobby doit taxer bino mabunza o bozwaka c'est penazala 50% biloko wana biloko wana pe aussi là au monde bango le soutien ba lekana ba vente donc via loba yango ezali manque inspiration donc mateya ezalaki na mote alors pour ça la base na ye a boulé na ndako ne stratégie fona kokotsa ka kombo ya papa Wemba na nina kondo kester la kotsa ba kombo na bango ebeke ko beta beza lobia ndena lobby boye réaction et sima voilà merci bande quoi qui là comment on a une loba marqué nini parce que tout tika na minute belé comment ni ba lobby la bible kaka ndenge ba lobby ke auto melaka et ça la garime auto ministère yango li et bomaka siko tozo landa Charles Bameko da tunasi so na la zo bimisa ma free po Bameko azo bimisa ba to da délivrer na nenga logique pour tozo yoka mato tozo yoka to kiteka fiki kono figiri mabe oh papa te azo te ya yo ke ko timba mota ado azana di commandement ko me toke na ngomo muke ba voice bimaki azo sola ondire na asola kana mwasi moko ex ya nani ya gege nani pasteur nani tunasi tunasi asola kana mais nazo bito ba ça cynique effectivement ba yokana ate ba mais yo zonge pas mutu bo ya ba polémique ngana nazo bito nazo expliquer yi to tele ba siko mutu azo pati azote ya net vele sur la ndiye ya azote ya biso tolo ngwana mabe tokeni na malamu ndenge yeto zote ya biso ya tolobi oyo to melaka yango te oyo to bimisa to zo landa chale po oyo zo bimisa yango zo bo ti yo to bimisa yango zo bongisa po tanga to pekisa biso to tika mabe to sala malamu tu comprendre ko na de momi za fo ko yibeza mabe tu comprendre ba semence ba tebele ba yibaka ngote ke soko tu moi seul atana semence na ye otu oyo atana semence na ye yo moko mona affaire zo kama okoka kanga bandoki oyo wana za ba recherche scientifique azo misa ya deux fois te ba tebele ba yibaka ngote ke tango tena 5 momi atana semence na yo atana semence na ye tango kangisa ngonyos o latisi botutu wana ba faire baby donc ba makambo ya wana ko expliquer ba tout no papa Wemba te papa Luka pela moto te vola zo délivrer Charles ngala diga iye ka takere pa nala ga fala diga Charles wa côté te me go ke pepa chibola mukono te muta to panza mikolo tala voilà mama on a ndega bien bon nane ya jete me chibola mukono ko délivrer nani leki ya la kufa ide to ide la mais non Dani leki faire gola gigola na le vipo
so la ni il faut que les pas Charles so la ni serment ya yemukuna de la Charles ya Charles ya mugure bi primaire mwana mama moniko da choko na ba yanke to bongwa milelo pona zo beta excepté de marga egolo me ngai na bomba kana ngate langage na nga ezandenge zala so moni mabe je mets dans liko nzambe utei mututu ozo comprendre ndezali wana lelo pena na cinéma ndio na kacha ya mabele na bitu ba congolais mutato sala masolo po to landa ba wale sati to landa ba campagne lekina ba stade mais ba arme jone ba arme nucléaire o ba me ko to beta ba arme lourde bisio soki oza muta mabe olinga ete pas de panza obinga muna vana pera ngale ba tipo na tie na le ate pona comité te na le ta vérité ngale ba ete na 2021 ngale muna ga mutimo wa da tete mystique ba ga bisi akoma munga bi ate tito muti ba kote ba chadi ba ni ngalo tenga ngazinga muto yo la ta be do alo ba mama mo mtu na ketambo na rie pa Camerounais papa m'a pas mais tu connais pas tes métiers là il est ba meko mais c'est sur le monde mutimo to aka ba créer ato koma ato le mama tim ngai ba te ba na landa kaite mais tu ko tu mo pena mais pena pa tinga bitala la no type na mona zo bete ba arme moko ya danger ngai ba tira la landa ngai ya tu ko na vandi pena na côte mais type zo bi mi ba arme mamo ko sagarati ado pensa monde à ténèbres. Vous comprenez? Nandenge pena mabeki donc ba yanke pena ba robongwana ba tu pena ba ko changer pour makamba zolo ba pena donc o yango wana bitu za ngo besoin o ya banani wana to za ngo besoin tie ba Marcelo wana ngaje za nga zolo banga. Vous comprenez? Po neti ye type wana mamtu azolo belaye ngazo bana bazo kokaika ate ba to be ba dikonda makambo tsoka bala mo mais soki moi si par exemple kone ba boyani na ba ona jone eto simbité azu type ne mususu ba bo so ba sema to ba bongwani na bango eta problème ni tuzo monango mais vie oloba yango bien à départ ba to ba comment na ba YouTube omoni soki peut-être enseignement ba koki ko combattre yote ba ko na vie privée mais oui nous sommes dans na cadre ba luka va faire chiter mais oui c'est tout donc malheureusement ba polémique motema vele comme wa seconde nature na biso yango na lobaka wana to kozongela ngo mukomusu en tout cas to komi na suka yende tunasi fa luka ba meko ande livrer ye o tu lobi na belo ba to rie ya luka kapo koloko panza mikolo ba meko so alinge bon to invité ye na ba meko na tatami ba beta komba kaji ba beta o ma ndinga okale ba beta na nini bango baza kati moment to be penati on combattre bible sur bible o ya to ba papa wemba ya to tsonga na ba papa wemba siko mutu wana mona iye pena ko zonga sira ndinga bien que yo zo kene na ba mort les morts déjà enterrés c'est déjà passé na présent sikoyo to bongo la bana na nzambe yo omoni pena ke Charles Bamako pena ko zongisa ye na nzela ko mona ke kucha bango en spectacle bango mibale ameka ko te muke parce que tout moni tuna sa bunga comme bunga belé. Bon, moi je dirais que tu comparer bango mibale te puisqu'il y a pas photo sur bozui enseignement bameko na oya yetu to ko comparer bango te muta ko comparer bango ezali ka peut-être pour alingara na ye bameko ou fanatisme pour début fanatisme comme ba mema biso mais il y a pas photo donc au mona ke bazali na bazui message ndenge mogote donc ngana ko loba ke yeso azo basola na nzambe bon ayo la biso ka même tel numéro ya WhatsApp nzambe comme ça tu as ba preuve mais wana nous c'est ça ngo ba bobar baza ba youtubeur azo linga et voilà quoi ya to ko comparer mais effectivement muku na siko ko lobani te wana baza na benile siko wana baza ba grand prêtre te ko ni ba ngote ba tenile te pena ke ba jondo betama ba stade tala ba plein mais ba tumtu dia so atenga me mona nzambe sa rejeter et là ba tumtu mona ba rejeter bango de Seigneur mais boto moni kaka o kingangi mais si ba boka ye
Vous comprenez? Omoni mukuna ndenga zali wana marike chibola ndenge bimaki. Bon. Na éviter ceux qui vrai ou faux. Comme ça le beau bachanja face naï. Au bateau sur le bien ndenge zali. Mais mukuna aza toujours dans nzela. Surtout les matières azo dini dans nzela. Azo kota marque ya elombe nani na bien écoute elombe nani. Marcela kotite. Ya kuruba makambo alubi ba mort. Ete mukuna te kama ba mort wana. Hazongo ba papa wemba bakuba ni mukuna kuto toto bena mboka zole la mboka ndenge to kufa. Allez, Kabilo Yatala Bito vraiment. Mais vie, surtout au côté dans le cadre il y a passer moi je dirais que bango nyoni mais te na lobi na ndengo ya zozongo amona ki papa wemba. On a peut-être que mukuna pesa biso yo amona ki chombe. Tu as monnaie de Mumba. Viens, Mukuna d'abord. Mukuna d'abord. Preuve que Basenga soit genou ti soko to monate. Ah papa. Preuve di bosoka genou. Papa, ouais la vie privée mon. Kasi yamo na zolo ba. Na bitelo mon papa. To ko kota li felote pona ko lando Mukuna salaki. Tu comprends? Wana zali na Bible. To mona ngope batu ba ko ba David ba ko ba tibeli ba koya. Tu comprends? Mais tant que se repentir, Nzambe ayambaki bango. Mais tout le monde qui te na Bible balobio na lala ki na moni papa wemba, o na moni boye, o ay bebisa génération pour na makabe te wana yozo bo ma génération. Oto wa masolo ya zo mema. Ko kangale mtu mutokanye ne kobo lobe kobo ngwana eza différent na makambo yo type para zoloba. O zo roza danger hein. O moni ke bouger. D'accord ya mukuna et bouchaki mais là tout mukuna a se repentir na ye. Que na ça qui m'a ben Nzambe limbi sanga na ya. Aza omniscient, omniprésent, omnipotence. Vous comprenez? Comme il y a peut-être à 5 bolimbisi. Mais il y a ce côté de ma génération. So ya mukuna et comme il n'a pas doute. Oh basenga genou, oh basenga boy. Et là il faut que prouver bitomba la mo OK. Yé. Comme tu senga genou, ça la boy. On a mon Figaro, na mon Figira mukuna. Na mon bapaka mukuna. Na mon qui marque mukuna. Mais le comme yo baluka sur le prévu. Donc c'est comme une doute. Mais preuve pour ya loba igeza yete. Yango ba bayi bon, la télé biso ka ta coupé. Tout là pour ba genou to mona ki wala. Tout là, si bon. Bref, pour nga na loba ndenge via lobby et problème toza na on mboka na biso peut-être donc ba église ebele et comment il y a business hein nzamba ba to moni nzambe mutuno sa ebili loba hein awope ko telema awozape ba fan ne ba olandai ozomona mais sikoyo totalaka to ba eba nzete na mbuma nango ti ba eba nzete na mbuma nango outi ko lobo soulever point ya pasteur Charles Bameko hein qui bato ebele ba toucher même bato ya ba makaba ko mi comprendre loba. Donc c'est que nous étions ezopesa mbuma nango. Mais toujours ba mukuna et consort. Est-ce que banzité nango epesa ba mbuma ni? Et créer nango kaka de polémique en polémique. Et voilà la raison pour laquelle ba komi ko combattre hein pasteur Charles Bameko. Poto yebi ke na communauté na biso so ba moni mutu mo azoko hein ba tout so ba ko kende ko exceller na niveau moko bazaka ba ni ba collègue pasteur ba fandi ba moni tunasiona akon côté pocha le pas beta tenir na mona ba la course ba nini hein de même si on a peu ça la jalousie hein pocha la pas de matéria et la course de la course mais bois kama parce que soko tuna même tuna siona otunie na matéria ya passer Bameko a oboma Bameko akoboma parce que akoboma siko na bato baza ba yebi masolo na bitone te na ba Nzambe po biso to banda makamanda le domitila mama domitila c'est quoi et il y a des mbulani ça maman domitila c'est quoi donc pour dire comment la orchestre maman domitila c'est quoi il y a des mbulani papa bole nzola akufi akeli kolo na mbulani peuple bango tu va na merci bandeko to comme na na suka. En tout cas, na kotika bandeko moi dédicace muke ndenge zala kaka émission londe te saison ezana ngo vibe na tozu koto to bambi ndenge kendeli
alors tokena kuma papa msu moi 2-3 personnes opesa bambote photo ngana no na webisa bande kopo boyebi kuma papi na caché mususu de là comment mosala nzambe lem tout mona ba masolo bon ezanga normal ezanga kamamboka yango to sola yango to ditame ngati na chacha nga côté des aliments so makamazali to ko pota mamboka to défendre ngo alors ngambo te to le boto apeta nanu na mère à palais vous comprenez mais il y a solution 30 ans de révolution faut te fêter en oui faut dire que va 31 taka mère à palais pena mère à ciment tout so moni kuma pa boye ndé mouvement na mo pd yo mbo teatro donc mon antemi Fulusu na mère patricienne à palais mbo teatro ba petit BBC Lukamba mbo teatro ba petit donc des allés de Pasco Ndinga petit na ngai nakati à Paris Pasco Manzanza Pascal Manzanza adios Boulantourou le Bogar de Madrid adios Boulantourou le Bogar de Madrid le grand sapeur nakati Madrid mbota trop donc na petit mbote na basala nzambe nyonso na petit mbote pas Mireille Bokando antibal mwana Schengen Mireille Bokando antibal Nadia Mukelenge mbota trop et pas Botali donc na petit mbota trop na die Mokobe wali pasa na ngai na bana mboka sika na Fribourg die Mokobe yo il faut futa kawa die wala li pasa yako futa ti tela ka bebe Jonas na nga bona popio mo ya mukolo mbota trop donc na petit mbota na Brigitte Mundu Kabe di Lukunku adi mwasa ba fosse tambinga na petit mbota trop donc bote belé quoi na le bandenge nino na kopeta mbote Chesco muturanga Chesco na mère Olga maître Caps avec mère Espérance tenu na feti ya petit na bitu babalaki Jason mwana ya patro Katambai na mama madame Katambai donc dalaki sengo trop kuna to belé bakacha batebele basia banani tout ça qui belé kuna donc Sylvain imposé docteur imposé donc bambota to territoire téléphone na penda ba docteur baza ba tena ba sur le terrain ba expliquer biso penda que okisi yo na kisi yo so simbia ngata mubulu donc il est grand docteur des fois donc ya ngomonique donc masolo tout so combat toujours donc na mingi na ko beza tina kanisi merci beaucoup merci pas de souci en tout cas toujours chiter na biso to comme na sopa na suka police yo kuki ko kolobani na suka na makamoni soto solo pe ko pesa 2-3 personnes va mbote ndenge zalaka kati na émission na biso lelo. Merci mingi Gemidor TV na osenga na balandi sa Gemidor TV va continuer au landa biso pour ba thème ezebele ba sujets allés belé donc on va zala toujours brancher et puis ba s'abonner aussi pour ba landa ba sujet na biso to débattre ba sujet eza vaste et touchaka ba domaine nyoso ya vie donc on va continuer au landa biso donc motena no na ye moko patron Gemidor TV otoza na ye na tanyo sa zo zwa pour inviter à biso na ba émission et mote makasi na vie na nga kumwa pape donc o papa na biso tozala na ye awa quoi likambu conseil boye ba orientation toujours quoi nzambe apesa et puis na maman na biso me rêver ba solution nzambe bakisela bango ya mingi donc apesa bango so ya mingi quoi et puis mbote na mwabana o yanga Patricia Ndungi na ndaku na bana nyonso oya ngai mota pembe ba mbote na bango mingi balandi na biso o ba yebi biso nzamba za na bango abatela bango merci à la prochaine merci bandeko to komi pena na suka tolobi toza batu monoko ezanga libakute alors place yo moni pena monoko betaki libaku kati na biso awa to ya ko senga nanu bolimbisi et puis ndeko ba nini ezalaka ba commentaire ezali makabebele yo komela biso ekosunga biso pe pona lobi to bongisa lisusu to zonga lisusu na libaku wana te otobetaki alors ndenge kaka ndeko na biso pulusa uti koloba awa toza awa
pona kotombola oyo ba sujet oyo ezosala bandeko zo déranger bandeko pe na kopesela ngo solution mais solution ya solo kati na bemission na biso ezaka na bele moto moko oyo kopesa solution ya solo eza ye moko nzambe na yango tokomi pena na suka ya émission ya lelo tosuki awa te tokokontinue yango mbala nsima parce que toyaki mpenza na makama politique mais tolobi yango te tofrole yango même pas mais tokozongela yango mbala nsima na yango botika malamu na bino molobeli kati na Jemidor TV de Nzinga oyo asalaka na bino bozala ne toujours pasi bisengo tozosenga kaka encouragement ezala na yango tokokende kopesa vieux acte bambote ebele toyebi ete mutu wana tokotika ete tokolobela ke toujours parce que azonga pe na nzela ndenge kaka bandeko bauti koloba awa Charles Bamako azali soki omoni insuffisance eza kati na yo na makambo nzambe lukaba o bazoloba pe na makambo nzambe kati na solo bazoteya kati na solo basunga yo en fait que vie na yo pe na bonzambe efungwama au lieu ya koloba makambo akufi nango botika malamu tokomi na suka ya bino mo Nzinga kati na Jemidor TV. Ciao ciao ciao.